Activez bien, aimez, partagez et abonnez-vous. Nous apprenons louer ça, nous organisons, nous bataillons bazo sala, comment ya judo, il y a ba maître, ba vétéran. Activez bien. Judo il faut accomplir tout. Il y a le temps à bigo, na ebi combat c'était. Dans un jour de moi, judo au moins na koto bi, na ebi ko kuete. Activez bien. Na ko denga mo monsieur le minute où la zonga na gazara bango. Activez bien. Na depuis na junior qui na na monate kacha azo dominer judoka. Activez bien. Ba kacha ba o gagner mais biso judo eza no ma o gagner ti. Biso judo eza la compétition. Activez bien, aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour, dans l'émission Dépêche, eza émission Oyo, et la cabine ba actualité à temps réel, na système ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche eza toujours présenté na ngamoko, mishonoka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche eza émission na bino oyo elekaka na YouTube na biso ya ASTV Media, pe tolekaka na chaîne ya télévision High Definition Congo Web Télévision chaque mardi na 20h juste, rediffusion mercredi na 12h10. Soki ozwi biso na YouTube te oza na Kinshasa landaka biso parce que tozali na émission politico culturel sportif. Donc tosalaka émission tolobelaka makambo etali politique, tolobelaka makambo etali culture et puis tolobelaka makambo etali sport. Basi balandi biso bayebi moyen to monopoliser parole ezalité. Kasi lelo to prometaki bino to ya maître baina judoka international oyo a représenter Congo na ba grande compétition internationale na mboka o Angleterre. Nde to baki to ya maître baina to beta masolo ya judo ya Angleterre parce que polémique eza trop na judo ya Angleterre. Et puis to beta masolo ya judoka na biso oyo akendeki olympique oyo apolaki na étranglement olympique yango tolobaki tokosolola na maître baina sans plus tarder toza kokota invité na biso maître baina judoka international très fort nde nayebisaki bino balanda émission ya Congo Web TV nayebisaki bino tokoyamba maître baina judoka international na émission oyo tayi koleka bakole nalobaki tokoyamba maître baina judoka international. Maître baina na poto bato bayebi ye aza kutu na poto na tina to présenter penza ye te bao baza ba patriote bao babundelaka mboka bavandaka na poto en tout cas so yebi maître baina te se koza patriote te po mutu nyonso aza patriote aza na souci ya Congo ebonga échanger ayebi maître baina. Bonjour maître baina judoka international. Bonjour Mishonoka 100% Nzambe petu na nzoto pe na molimo. Merci. Merci mingi très fort judoka international na yebi ke oza grand combattant oyo aloba comme ça ba disable na mboka oyo pona makambo wera beta awa pe au chat défi wera beta te mais lelo to kolobela makambo combattre to kolobela makambo judoka international na mukuse maître baina obanda judo wapi na Kinshasa obunda na na Kinshasa et puis na poto. Merci Michel Noka, question moi très pertinente. Nga laza judoka oyo mokili mombebi. Nga laza judoka ya club Ouragan. Na matete et pas ya ba grand maître. Biso ba maître ba formé biso 30 ya moké. Mais ce to tanga ka komba maître Fuluta pour mtazaye kola en tête. Après ba maître Mefa, ba maître Bizila, ba maître Belé ba formé biso. Dans la judoka ya Ouragan, judo club Ouragan na matete. Donc la bandi judo mishono kaso natali bien na se à 10 ans. Na bundi ba compétition ebele na Congo mais on a kozwa tamingi te na bundi na ba grand judo ko ba sebula ya ba rumbu. Na Saint-Paul na ba rumbu. Na bundi na ba judo ko la Bengiris azali na Geda mais ba kendaki ba sommet ba transfert na nini na bidokan très moi ba français na bundi na ba tokola ba judoka lokola baluyeye na bundi na ba judoka lokola banani balutete na bundi na ba judoka makasi na bundi sona judoka mo petit lolo
na sepela po na toujours aza na club azo former magema ya lemba maître magema na bundi na jouer belé na muna judoka mo baza na États-Unis azali judoka moloka e kombo na ye ya mashita na bundane na bundi na ba judoka ebele po na koyebso yango wana. Merci mingi wana na Congo tango esiko na Londres elako nino saki na Londres po na judo. Tana ye na Londres na remexaka maître Gabi Tonga judoka geda. Tana ye na mboko ponga na ye na mboko na koloba kaka na ba décembre 94 3 jours to côté la biso 95 mais na 97 maître Gabi mta yebisa maître Baina to ko s'entraîner na club mo na Stratford pa to kana okuta pena quelques ba congolais to s'entraîner na club na Stratford depuis 97 na yo kumunda ba compétition en 2011, compétition internationale. Donc, il y a une SAF End. Il y a un film, il y a un YouTube, il y a un 3 bagarres le même jour. Il y a gagné on a perdu la vie. Donc, il y a un judo olympique. Il y a un sud-africain, il y a un allemand, il y a un Bangladesh. Donc, il y a 3 bagarres. Première bagarre, ba gagner un avantage. Deuxième bagarre, on a bêti pon au baba na box KO. Troisième bagarre, vraiment na non menacé sud-africain wana. Na comme c'est que même na souka. Mais yo ebika ta na bêti au Sotoga, a salé no sous contre yo Sotoga. Ni la paye la combat. Donc je m'appelle Maître Baina très fort, le judoka international. Merci mingi maître Baika judoka international. Lelo to kobeta ka masolo ya judo, to kobeta ya monde te. To kobeta masolo ya judo ya Angleterre. Mais avant na nous to kota na masolo polémique ya judo ya Angleterre, question na kotuno bote ko kufela maître Eka. Eko maître Eko Ekolongele. Maître Eko Ekolongele o bote ko kufela wazaki maître munene ba judoka nyoso bo sangana ki matangele ka ki bien ba judoka pe bo contribuer ki bon PCP à titre posthume, honoré payé, mais au Golobanini, na déroulement nyonso. Depuis mettre quoi Koufaki, na degosaki mas, barandori, makamutu, na cimetière, ti matange panzani, conclusion makamutu ndenge le kaki pono mettre bano Golobani. Merci Michel Noka, na sepeli, naza muna la clair. Donc mettre ko place à Zali, Zambazo limonaye, auto sali vraiment partout dans le monde va se pélan. Tout le monde a kaka soki soda kufi balela inde ba militaire balela muninga ba soda. Biso pe soki sportif a kufi to lela ina ndenga ba sportif. Mais lo ezaka na nous liboso très important eza contribution. Po bakunda mowe na malobate bakunda mowe na mbongo. Ta mbongo ezali pa basomba libulu basomba seke bo futi ba fond funèbre bo futi ba kaba nini tout. Donc biso ba judoka ya Angleterre na mwanda muto tchaki moi 50 moi 100 moi 200 micho to koma presque 4000 et quelques livres. 4000 et quelques livres. Kaka ba judoka. Kaka ba judoka par communauté. Wala kaka ba judoka mbonga ba judoka. Donc bana kini obozolanda peu partout dans le monde a 4000 livres surtout une affaire à $5000. Ouais. Nde omona ki yo moboza ye témoin ba sale mbongo na biso ba masango ba nyoso ba melaki mbongo na biso mbongo etikalaki. Dimanche passé to connais pas maman Georgette moi c'est maître ko to ke ko pesa ye mbongo wana. Donc tout ça ni ma moko micho je te dis la vérité il y a un conseil nos amis sabatu ay moko bo mona teka ba to sala mala ba pasteur, ba diacre, ba frère, ba sœur. Bisoka ba benga ba moki. Tout ça le long mot vraiment même moi si ya maître ko, ya maître ko à lobby tina France bande ko na bande ko maître ko ba féliciter ba judoka Angleterre. Tout ça le long mot vraiment micho. Nande to tirel bo. To tirel na ba sengo moko pour honorer ben maître na biso. O maître ko nga kan fona ete baza ba maître mo ba promotion ba maître na ba fulute ba maître on a micho so biso to landi ba lokolo na bango biso to ba valeur na bango
c'est un grand maître. Et Kolonge. Ah! Maître Baina, Nasiri Bayoki, Makama maître comme, et dans la maître Moka Utaki France, quand même, Nabato Libanda, Namona qui maître, Bayaki Moko, Bayaki Bele, maître Ote France, comme Nani, et Zalaki Nengeni. Voilà, c'est maître Jupiter. Maître Égyptien. Azali déjà l'association française, il y a judo, Azali reconnu, et puis judo il y a France, il y a Congolais, il y a la président là-bas, il y a pas qui pour mettre quoi, selon il y a n'enga lobaki, mettre quoi ça quoi collègue nae, après c'est la promotion moko, bête au moins 51 na ba mona nati, tant on regarde Koufi Aye, Michaud. Vraiment, tout ça na bola salité. Le maître égyptien, hein? Oya na matanga. Ayaki na matanga. Abeti presque 2 semaines. Donc, nous avons un Zamba batele. Après, c'est vraiment longue vie. Et puis, nous avons pensé matanga dimanche, on a maman. Nous avons maïle, nous avons habité. Maître Tobet a monté un restaurant, au lia, au mela. Et ça, mais bon. Vraiment, très bien. Merci, Mingi, maître Baina, en tout cas. Na sepeli yo solara déjà qui toko mais to koti na polémique ya judo ya Londres. Maître Baina na moni otani Gabi Tonga. Tangu yo yaki ba judoka na époque no ba 90. Toke 90 2000 te. Yo yaki na 94 bandi ba judo. Toke ti 99 toko ma 2000. Ba judoka ni o ba zai ko régner parce que déjà na époque wana de ana zaki na Angleterre. N'époque la biso to ba ba régner et ça ba kache. To ba ki ba judoka te. Moi, n'attends pas comment va kachere, ati tu eba ki kachere tela zo renye, kachere tela zo renye, mais yo ye. Et ça qui n'est ko imposé na milia ba kachere, o baza ko renye po ba boxer kutu en Angleterre, ba boxer ba renya na bango pendati. Mingi ba boxer ba komo bima mikolo mais tant maneza ka kachere. Et ça qui n'est ni ke maître Baina a imposé pour le beaucoup de maître Gabi Tonga et ça là qui n'engeni pas ça qui va cacher ba nani okuta ki na judo o bazo régner de 1994 tina ba 2000 ans encore bazali mingi te ya no mona féliciter maître Gabi Tonga pour na ko kuta na mboko oyo na ko kuta na mboko oyo ta na ko ba kana na décembre 94 3 jours 1995 to monana. On peut me dire que Baina est un crime, mettre Baina est un crime, eux disent absolument tout photo. Tu as dit non te que boule ça judo. Tu as une boule qui moi si na bana na famille faut que ba kayu bani. Moi ça ya na bana. Na ok ne be ba kayu ko tinde moi si na ba famille mo loko. O tala ka lo mo za na nzoto langeza judo. Quel que soit pas si nini mais so na mo bi amettre Gabi nzo ki entraînement ba jouer za to kendi. Ameminga comme na yeba ki déjà lo Congo banglona ba pressé ki da judo ba sepela nanga mais pour le koloba oyeba na biso bazali mingiti bazali mingiti entre ceux na biso bena onga na yeba 94 ti ba 2000 ba judo ka ba ki mingi bazali ba mingiti on va ko régner serment to bezali ba kache ba kache ba o régner mais biso judo eza no ma régner ti biso judo eza la compétition ezalate boke na kwe moko boto na terrain mo boko bunda ba judo te biso il faut fédération judo boke na ko bunda ko ta fédération judo et boke na ndenge na oto ke na contre club kwa vanenge nga bundu ba compétition internationale na judo club Stratford eza ba congolais te eza ba belge eza ba français eza ba anglais donc eza na organité et puis là on a pas biso zo tali bien na niveau de ba Congo to ebe bien que to ba non. Si tu bunda na biso, o suna tina to welis. Mokilbe eba kinga. O mo kitagide mboko na batu eba inga. Meke ba ina eba inga. Bakacha so na gagner c'est tout à fait normal. So di match ya na terrain. Match ba Congolais. Ba ba chemwa ring na bangwana ba obunda. Ko gagner sans wana. Ezali ko gagner valeur bezata. Bazali ko terroriser ba tout net mona ba mettre ba kacher ko beta ba tuna terrain ko mvuka ezali kite. Bon, ça n'a bien été la caution. Comment est-ce que vous avez fait ça? Ce que vous avez dit que vous avez fait makasi, vous avez fait combat. Ça dépend pas. Les gens qui ont fait les gens caractère, quelque soit maître, quelque soit dans makasi, ils ont respecté. Si vous avez par exemple 20, vous avez 20 vous avez mis maman.
Tape sur 8 bazala faux esprit. 12 baza bien. Au père ma bébé bazalaki. Bref, avec un commerce et mon sur le monde bozako manquer tape sous bien mon colo. Ngala osomba magamwana. Na bino boete. Comment via sportif te bino sportif bozo menacer bon vuke. Ngala hôtel melango. Ya moi ba jido ba lobake. Bimisi jido na mboko eza mettre baina. C'est la vérité. Parce que on a un comme balobi que ba katier bazaka ko régner. Mais mettre baina mutu est-ce que c'est vrai que mettre baina mutu imposa jido na mboka oyo ke abimisa jido pe jido koma koloba na milieu ba congolais po ezaki na ba katier. So na lobi na OK ezanga ite seke na kosa conscience nanga. Na tenzambi en épreuve ezaranga. Nga yo makamnyo surtout kaka yo magele lo to makamba combattre combat be yo kaka jido be yo makamba combattre mais na toucher ka mamuki eloko eza vérité. OK so na biso sanga ite na bato ba yebi ke histoire ezanga ba okam loko maipai abeta masona abeta yango partout ba mettre gabi ba yebi yango ezanga. OK et puis ça passe nga za muto mo alobo eza mettre ba yenet ba yebi ke ezanga. OK et puis là on a mettre show za grand maître na banona se nantu da be na pe ba mettre ba yenet ka ba wa ba gagner na bango tika no kolandela yango tika ba gagner ba petit maître na depuis na junior qui na monate kacha azo dominer judoka on a eu soit judo le na mona ngote après ça ba grand maître fouloute ba mettre mefa na monate kacha azo vuke esprit wana soyo nga zaye nango quand on a ba langage mo ba mettre na soit ba to soit beto be kacha te comme c'est so bon to coller l'esprit wana et puis tout na ba nyo so ba la émission na Congo so ba bi batanga ba grand judoka na Congo ba mettre fouloute wana baza so mettre wa fou menga yo banda bon moi c'est la cool ça so esprit na pesa biso. Merci mi maître baina judoka international mais maître baina maître e quoi kufa ke kolongele bo sanganaki mais en tout cas nga yo binga na loba vérité po biso to bundeli mboka to ke na la vérité mais nyungu eza na kata judo boyo kanyeza te ba club na club yo kana raté maître na maître kana raté maître musolo bike ye azo ba médaille belé koleka ba maître mususu ya za arbitre na éviter son rotama ba kombo so permettre mais maître musolo bike ya zo ba médaille belé aleki ba maître mususu ba na ba médaille te ya za arbitre ba maître mususu pe ba fâché ba lobi que rien aza longo te bon siko na masse bo sangana ki pona ko honorer maître ça ida hypocrisie tout ezaki nini parce que mutu mtaza na club na ye ba lobi ana judo bo ndimana raté ne bokutana ki wana ezaka pona maître ko koloba nini. Oui na wala na ndenge olobi te na bimisa ngoza bongo ndo olobi ba conflit no mona kana ezana ngote ce ba club eza 12 heures eza ba conflit 12 club ezaka ka ba individu tam susu judo comme akene na club na bino moko allié toi gagner parce que bino mozi li solongo bokena wana ba salon de coiffure bokena wana ba restaurant bokena partout bo bet. Toi, tu crois que so ya yoki yango. Po beaucoup essayer un entraînement. Azabe mettre à club moussous. Alors c'est pelaté. Tantôt pour nous c'est pelaté. Mon temps va se peliter. A comme ça on conflit. Mais ça conflit, et ça va affecter ba joueur tout est. Et ça ba individu. Mais yo mo pe na so na kata mboko. Ngazali jido comme la solo la mutu tout. Na koma wana. Na koma yo lo banana. Na yebi ko yebi no mambebele déjà. Proche biso ba sportif ba judoka so ebino tout ba so biso mettre ba ina problème mutute mais eza na wa blomo na mona ki na matanga mettre ko ozani nemina mutute ozo sona ba judoka kutu bon na nenga mabete ba judoka musu bazo ko peso ba rapport mettre ba ina tala kutu asala kibu bazo peso ba rapport mais yozo te kolanda wana te en tout cas zaki ozo tia kimia na misu na ngai mishomoni. Dans le bellon, moi, c'est très capital, hein. Au moins, la vie. Ce qu'on dit que, mettre, bah, une âme d'ayamba, na Angleterre. Ayamba, na ndaku, na la, qui wana. Moi, si n'aime dans les bossos, l'ambela, na bilo, na lia.
sozo za la reconnaissance après 20 à 30 ans na mwana nzamba wa pamolo. Merci mingi. Na pesi mbote na Aimé Salo, azalaki quand même reconnaissant grand prêtre Aimé Salo, yo ba mbote reconnaître tege biso na boni bourgeois, ba tutu amaka na témoignage mo kitoko. Merci mingi. Ko aloba na mission na yoka. Mission nzo mona ngabo. So ba bete histoire jino ya mboko. Pesa mutu mota za liboso na nga. Je te dis la vérité. Oh nyo so mona bazo ya bakutinga. Ngao bakutaki awa ba bimisa judo te ngam na bimisa judo et puis nga judo ngo peta na bimisa ngo te ko judo te nga ba kacha ngo bazo ba ke maître ba ina to yebi ba yebi nga deja nga bunde bele na Congo mon et le sozo bon ando comme ça nini bongi ko reconnaître ba valeur ba tuté nga so pona nga na benga ngo il s'en fout o reconnaître nga te mais conscience na yo oyebi ke maître ba ina azana likolo alekinga so lo ezanga mutu na ngai o lobi ke jamso azana ba problème na batu po ezolandela tu ngala mnangi kotanga kombo te ya lobi azana ba ceinture na sola ki na saki pe interview ezana na makambo emete albi ya so ba médaille belé azana ba ceinture mission ba ceinture azali bitre ba msupe ba telemi eloko ezati tout ça conflit ba yebi ke mama loba ke za su mais ne ba hôtel ma bozo tele ba hôtel ma pona ni okay ko boza ba conflit nga boza na conflit na yo ça na mo ba website que oyo sala na yebi yango za bon quelque soit to na ba conflit na ndi mango oui on dit maté na ndi mango pona ni ba so ba ndi marate yo ndi mais on a il faut ça so mo ko sa conscience na yo okay so ba bi na nga ke meke ba ina ba ko ka ta mission mais mission ko ko lo ba za boxer meke ba ina lo bini oui, c'était boxer. Oui. On comprend? Oui. Vous avez la conflit, vous avez reconnaître Moussala Mouninga. Merci, Ming. Très, très fort. Mais tu vas dire, Micholo. Micholo, quand on a boxer, on a danser. Là, on dit, ma foi, ça Congo. Mais ça, comme Micholo, on a ça la boxer. Moi, on a pas ça la boxer. Oh, bah, il y a on a le babou, non, banane. Oh, bah, anglais, stupide, stupide. Oui. Donc, vérité, c'est la vérité. Oui. Maître Kams, azana ba médaille belé. Alors ngana ndimaraye. Soki o congolais jidoko bo ndime. Oko sa conscience na yo. Maître Kams. Bon ngani ngako tanga kombote ngo. Ngai funa tanga po. Eza histoire moko. Na sepeli yo tangi pona ngao tanga ba komba ba tute. Yo tangi Maître Kams o biaza ba médaille belé. Aza ba bitre na moko. Mais comme sous ce côté, c'est la vérité. Bango tuana baza rien de vailler. Mais comme sous ba yoka ki ba sepeli te. Ba ebe ko sa réplique ke ya c'est l'autre côté ba médaille wana ku te l'autre côté pa ba sali ba yebi OK jou ba opongisa ba reconnaître mais yo lobia na motema na yo eza bwana mutu confier au nimai micho nga za maître baina comme ça za ba sentir belé ba nini belé il me respecte olandelo ngongo ezali ke na za ba sentir belé ba médaille belé aba ke na bu mec ayibi valeur nanga non, on dit que je donne un Congo, et effectivement, la mémoire, la poto. Azo respecté, nga. So, yé pe koto, n'azo ba médaille belé. Faut le respecter. So, yé pe n'a pas aidé. On perd le côté. Bon, so, yé ba médaille belé. Tant que simba na nene ba gandori bitumba. Bozo, tu yo ba gena koka, pe mette ba inate. Nga be na koka ga ete. Et ça te go, et ça te go, yazo beta ngai, nga na kokete te ayebi. To yebani. Bon, siko ba conflit wana siko pona yo siko po sila eloko nezo senga eza chez mon qui près ba ngene ya solo ana ya bi mon cher maître Muzu Samuzu alobi na ngana yebisa yo alingaka yo mingi oza mutu na ye bo solo la bo benga na ba conflit pa bo cha pembe tamta alobi bongo yeso mete comme ça san septembre ba kutami solo ba ko boliepe pour partager et sinon donc il confie ça à maître Samuzu na ngaza ba tumsu betango na telemela iwera abeta ndulete quelque ba jidoka na biso bazali na mona kineti maître mutu na yo maître Maipai yaza yikota wera bona ebika maître Maipai pona moni mingi na yo ayikota wera mais ozaki na kamususu mais ozaki ba jidoka bele na ba maître place na ba maître 5e dan mais yo zaki bango tu yo zaki kota yo moko na zaki kota nga mo mais sur le minute wera zonga na gazara bango ne c'est pas ba comportement ya binote bongo le wera ya bongo chenze na ba face mais beaucoup ka ipekate donc le wera kutakei biso le minute mais ninja kutu ga do ka wera alele nga lususu ale mete ba ina pesko ndeza boye wera obete ba betate
Attends, ça, la 50 personnes, on a obété. Bah, je reviens sur une plus de 12. Bah, après, me mettre niche. Bon, pourquoi je vois que Tobi Mano? C'est ça! Donc, pour confondre ici, là, ma judoka, loba, oui, que c'est sa propriété. Yom domo on dire. Yom domo, il y a un le agavte. Parce que maï na yebe attaque le maître baina judoka international. Na yebe na proposition nanga. So on dit mango. Loko la osa na monde à judo. Oui, que, oui, Mark Tyson. Oui, Vander Holyfield. Baridi Boa bango tout. Lennox Lewis. Oui, que baza ba vétéran. Oui, que bazo bunda. Bazo bunda ti le mais combat ba vétéran. Na moni na nina organiser combat ya judo na board femme. Toi tu penya ticket ndenge musique ya la ba wera ba beta. Toi tu penya ticket 30 livres. Toke na ona ndenga Jeux olympiques. Bino tu ba maître. Bino tu ba maître, oza ba vétéran. Oh ko ba bana ba yesika. Oza ko ba Tyson, ko ba vétéran. Bo bunda combat ba vétéran. Toke penya na ba pool. Yo bundi na oyo. Ya bundi na oyo maître comme maître Samuza, maître Obwe, maître Baina na maître Bwe, maître Baina va les gagner ba kuta ni titre pour sa champion. Est-ce que proposition na naza prena louer salle, no organiser ne ba Tyson bazo sala, combat ya judo, ya ba maître ba vétéran, tout foot sa ticket. Randori penza. Question moi ça bien. Et quoi ça première mutu ani a corriger berere rango ezanga. Et logo lobby, bato bele baloba ngo defa ba jidoka mususu. Oke ba expliquer bato ngo baloba ngo ndenge zali. Oka oui bo sala ngo. C'est impossible ça ma ndenga judo individu a organiser combat bo no bunda. Tenga za promoter, individu te promoter. Biso kama ya promoter te. Biso za fédération judo. Teka sito ke no be na ndenga fédération parce que ça mamba ba vétéran to sa mikanda, to sa ba demande yango na ye, to sa di soki ba judoka yo za mieux placé. Ponga na sola mingi na yo. Yo za mieux placé na mission na d'accord. To zo pe ba mettre mususu, o ba yebi ba démarche ça mais ça combat ba vétéran, il faut to so ba licence, ba assurance. Au lieu ba mettre ba il faut mettre ba ina, limisa. Nengo za boy, mettre ba ina na âge na nengo za boy. Oko isuko bunda ba combat de rite parce que ceux qui le bundi combat de ri oko zo 5 à 10 ans de prison au moins te vie na yo et baby na yebi que mettre baina so ko permettre na loba mutu moko tumola ka jeune moko boy asa sportif te oyebi makambo ngai ko mela yo et reste mais akina ba preuve o sala ka mukile monaka mais elaxi que mais yo zakina na faute te mutu ala mutu a provoqué que ayeli on a bambeli mais yo ça qu'on a nani na self défense siko on a ndenge pe a fédération bien soma na za wrong problème te organiser combat to ça ba mikanda ba silence makambutu ba vétéran ba bundia ba congolais ba mettre judoka pona mona kibino boza ibili to organiser moi fair play moko ba mettre na bozo tamini po oza demain na monde judo te. OK moni judo eza kwa ba catch te. Ça spectacle était ça loisir. OK. Judo est sport. Alors biso ne doit pas avoir licence. Tout ça va licence. Ba tout nyo so mo ba judo ba licence. Alors ça judo était sans licence. Bon pour tout que vous moula été. Naza premier congolais la mafia drapeau Congo. Na compétition internationale. Soyez sanga. Na SAFN. Comment mafia drapeau Congo. Étant que qui? Étant que licence. Na toute une question. Il faut une licence. Tu as la licence, tu as la licence. Mais compétition du jeu, c'est quoi catch? Catch est ça, on dit que catch est sporté. Tu n'as vu catch est sporté. C'est spectacle. Spectacle. C'est loisir. Bah on est en France, le catcheur congolais va bunda tout ça. Biso so do meki yango. Son autorisation à fédération. Bah n'ebe na moko na mona pas ça amate. Bon, tout ça on a dit ça randori. Na ndenge bosaki randori ou doit to sala ngo ya trop na carte entraînement te to ça ngo ya public penda ba ye public ba to ba futi bembo ba futi mbongo na ebisi yo na niveau judo c'est impossible. Merci mingi loko bien possible biso mamlo ça fédération anglaise exactement promoteur moi tshembongo na ye o meke ba ina bunda se na mettre nante. Te ponga la sala on a ngai ke kopone na zaki na bino nanga siko ke to sala penda ke ba futa 30 livres na broad femme o zala na biso eza lokola
hommage, tout ça l'hommage. Et ça peut rien à voir avec le même chose pour bloc. Et ça droit na biso to kufe lindo so ya judoka. To ça on peut la carte à club aux ali affilié, club et ebani. Bon, on est en normal. Moi ba bengi compétition. Pour ce soit beaucoup. Merci mingi, yango to bito zo assurance mais lokola yo lobi ya bino eza kwa catch te spectacle moyena keneno makasi ate bo to songa na judo kaka. Maître baina judoka na biso mo ka uti ko buna na olympique. Mais ngana tali bato babio babeti na 30 secondes yaki 30 secondes te ba 1 minute mais babimi kaka poli na 30 secondes nde mokile yebi. Pona yo te ngomona ki judoka na biso polaki ay olympique. Pona yo ndenga polaki Nenga bundaki. Et ça pour la première fois. Même Jeux Olympiques, les gaga, même en Angleterre, judoka na biso moko a finga ko tu va combattre na kin. Mais tant ya ba bete na ba seconde. Mais pourquoi ba judoka na biso ba so koka Jeux Olympiques te? Na ba na judoka o te ko pour ya suka. Tant o tala i combat ne o mona ki ndengeni. Merci Micho. Na lo bango ta judoka. Compétition judo ezaka na victoire. Ils ont rappelé la défaite, ils ont rappelé na nil, pour le même na chudo, cela veut dire bah avertissement. Ma personne va avertissement, bah au cas de combat, au point de l'avertissement. Donc défaite tout d'abord, ils ont la normal. Mais nega ba reprocher à Moussora poli, nous sommes en expérience. Et tu vois là, ou ta petite à moi, pour m'boulane, né na landi sur les solo. Aza lokola mwana nga liboso. Oui. Mbula bakole, marke bakole. Soza ba mbula ne. Na mbulo tozoyoka. Aza wa mwana nga liboso. Oui. Tolanda atamsu nzoto te. Oui. Mais tolanda ajamu. So on prend yeza bana bakola nga na mona bango. Donc on a fait ce histoire frais. Tant la landi interview à petit frère ya mwana. Na yo mona ke interview na ba de tiswa. Agent judoka na club on na uta. Ouragan. Tant le on dit ah. Quoi ça moi na ouragan judoka ouragan. Na autant na mettre na bengaki. Na bengi collègue na nga promotion na ngati loza comment mettre soleil. Mukati. Promotion na nga. Yazo bunda anga na obunda, yazo bunda anga na obunda. Na bengi oh. Na landi mwana ye Olympique à France, ma beti parcours na histoire ne âge de quoi au gaga. Yo ande nga ebsinga. Abi maître yo oyebete, yo bima kala. Yo na ebe kala mulai. Michota no nga âge de quoi 85. Olanda. Abi maître yo oyebete. Ngabe na comprendre que no oyebete. Taka mutu zoma le aza na âge mwana na. Na monde âge mwana nga. Et là, on a le bas. Faut pas beaucoup critiquer. Pourquoi? Pour qu'il y a déjà olympique, la loi est changée. Biso africain, tu as une chance minute. Quand la judoka na 91, bazo tape sous 7 judoka, 7 boxeurs, mais le commis judoka zo ya yemoko. Donc ndenga ya kiwana. Et là qui si que na palmarès na ye. Aza déjà bon. Ba poni n'importe qui te. Ba poni mtu aza compétiteur. Abundi na Afrique. Nebe sa magina wa bundaki na 2012 Cédric Mangem. Lou Mangem. Yeba yaki pa mata yaki po abundi na Afrique. Akoza atam sous 15e, 17e. Amerita kaya. Maintenant ba poli et pesika ba tu susu o ba ebi pe sport te ba ebi pe judo te ba ebi pe mamte. Ba omo no wa fo judo. Non aza fo judo. A gagné ba combien belé en Afrique. Ndé on est même olympique. Soit gagné ba comment ta royate. Donc ça bon. Et là on a moi na sona. Bon aza pe coach na maela judo nene na umena judo. Aza ina koma na maboko. Mais le premier na éviter ce qui abandé ko mona ke a gagné na. Akomo simba réveil moko, akomo bete mouvement, simbi réveil moko, non! Koumi kata! O baba na boxe, garde, il fait zalaka. Il y a des gardes que tu as se, bako beto de makofo kwe. Ato za grand boxer.
yesu okumika te komeka loboko moko azobeta ba mwa moko oyo azoyeba bienge mtu akweya te mon ba fausse attaque ba mwa mtu akweya te to nous aussi mis bien o frapper ba mwa bien mtu pas ko décoller kwei o cheipon ya mona sepela na judo français te dire net yesa la ba blague ba kumika ta na été yesu asimba beti mwa beti ba na force et le zanga yi mwana biso yango wana mais ba lobi ke mwana biso kwa Pauline étranglement au moni eza bien na sepeli pe mikolo lo fréquenter ba judoka trop comme comprendre makamon bato banoka sake bato era ngo pe lolo ba congolais ba teyama biso do ko jebere soko moni osala sport te ba beta masola judo yo lingande kutu otuna na judoka wana ba question bile à répondre au point nini au prendre makambo judo au sala boxe te au solana boxe linga de boxe ka expliquer mais biso au contraire muta sala judo te azoweli sa kolega una judoka a sala boxe azoweli kolexa koloba kolega na boxe ya no moni ba te belé ba oza vraiment mal enseigné ba comprendre te ngazo ba na judoka confirmé judo ezalaka débuté judo komana ngona ko bango te étranglement to komana newaza newaza cela veut dire combo sol même l'Angleterre to France eza compétition msozo kendango poko bundaka combattre yese boke débuté c'est bon aucun assez mais na kotaka mbala mo question balobi ke bino ba congolais ya judo ba judoka congolais pardon bino ti na retiré ba judoka congolais balobi bozala ba judoka congolais ensemble bozala ka force na CT bozala makasi na likolo yango na petit wana tanga zaki na se akokaki te Michel Websove yemo pe petit on a landaki abi apoli trop même na Afrique ba combo sol obenga on a terme nini newaza alobi apoli trop na Afrique na ba newaza si we loko nesa ke ba judoka congolais baza makasi na solte ngala ko koje mwana na biso OK tango ebi ko sa ba commission internationale ba commission du monde ba commission ya Afrique tango zo loba yo moke komba newaza ya se oyebi yango te apoli na moto bina poli na moto tango pola yango trop c'est que omi bimisa mo fo judoka judoka faut la comprendre à tout yele to abiko na yebi komba sete dans je peux de moi be judo moi ou na ko abi na yebi ko kwea te za de judo il faut ba shit wana nyo seza umoni donc maître baina pona yo oza makasi na se ngaza tout OK tout wana pesa ka pona poto te depuis Congo OK biso ba mettre foot ba l'exception ne waza michongo bana no bunda ba compétition na ba kanganga au sol te bon maître baina to komi presque ko chiter soki ezaki yo ezala na tango bolenge na yo ezala na tango ya ki vétéran siko soko soit ki tremblement wana au moins on a ko bimato yo beta na zo vérité moi tango ba vétéran oui t'es vétéran na ndenge on a raison na bonité tango ba vérité on a raison par rapport à âge tana na bina na âge na ko bota ba kol oui ça bon na âge na ko bota mwana na homme na olympique na za vétéran oui moi bi ngata na bunda na 2011 na bunda ko ba vétéran te na za vétéran mais na kene ko ba youth ba young ba jeune attends wala bunda ki nini na North End na bunda ko ba depuis 2000 combien 2011 13 ans passés na bunda ki tant que youth na ko buna ba jeune ba maître ba anglais ba fédération ba anglais ba kamwa OK Michaud na beta ko bon maître ba na question na ngeza ke na ndenge yo sali sport même na zo ba sona ba na bolenge na tango zo buna ba compétition lelo o buna su compétition ti yo ba ke so ke c'est tremblement wana ndenge ni o sala po bima to so ke sali na zo ba no à tout moment o lo ba mabeti OK so na ebisi OK na ko misu na kanda na ba no bunda na tikate OK mais so lo ba bi la compétition na kesu na bundi na zo senti ke naza OK Michomoni oyebi lelo ba bolenge wana zo mona ba jeune wana ta so ba tellement ya santé ba okokango te na so yebi na beta diku ba ça fait un pompage ba jeune wana ba ko 24 25 ba okoka te na za
Ok, merci min. Omoninga. Ngazana, ngaza make moko. Yalo muna repesa ba mettre fulu to le modèle ba perception entraînement. To ebe iteke to kokoma pe banani ba vétéran. Na muna kana na yang. Maître Baina mona kaza yang me maître répondre ngano na question bon maître Baina za yang. Étranglement na soke za ki olinga ko pleta. Omoni mwana wana. To za jidoka na biso. Asala ki faute grave. OK. Michaud là lo ballon pas azali so alandinga. On aza douane na wa papa ne na judo. Oui. Papa azali nde na lo ba so olande miso abi maître Baina na yoka e. Michaud mwana wana. Erez mezaka judo so za football. Ba ko ka sa ba corrompre. Ah OK, o yebisa nga pe na se ko lo wana. So za football ba ko sa ba corrompre. Donc après des combats na yena, ti so les kinanga. Un judoka atika kingo na jamais bo sang abonga ko. OK. So ka zoeka maboko ne. Akoti o awa. Mwana ona aokange na maboko amona paste. Ya tika kingo. OK. Ekengelo ko monongo adaga jime. Abete ipamba te sente judoka so abeti so asage ka ko kufa. OK. Po atika kingo. Yo motel là-bas, MMA, hotel là-bas, judoka mususu minene, ba beti ba kange kinga sele fort abimi. Au moins yo gagner combat. Oui. On y est sale qui atika kingo. Fala bomba nengo lobi. Il va bomba kingo. Ah tiki ba mwana zo bomsa bendi. Merci bien maître Baina to comme presque na suka question suka na retourno deux questions aux appels na mokuse maître Baina women na mboka oyo. Judoka international au bundi ba compétition. Pourquoi maître Baina za na club de na mboka oyo que a formé pe bana maître Baina lo ni zamaka. Merci Michaud que sont moi ça bien parce que ba tout na ngango naza clair. Omoni le loba tu va salir ba club pa ibazali na conscience na bango. La nanga bien. Pa ibazali ba ebi ke so salir ba club mais ce n'est pas dit que tu le dis maître Baina. On a réponse à Liboso. Dédé, Batumso a salé ba club. Ba comme ba maître, même la forma bango. Forma bango. On a joué ben à débit dans le laisser chi dans le laisser mouvement. Ti a mati à cause la club. Si ko yebsa mu na forma sali club. So ngam na forma sali club. So lo ni zenga sa. Elo ni zangi. Elo te. OK. Na ko sala eni ne baba. To bon la lingala. Volonté. L'air nyo sur la ligne na ko sala club. Michaud, nazali na volonté, to sakana bana mai, to former bana. Biso kwa to yebi to former bana, ba ye baba ke no bunda compétition. Mais nga pona ki ba mamute, ba maso do amo ba sentir noir. Ba zo sa judoka na ba blanche ba jaune. O te biso kwa to former, biso mettre moi lobi na mino boboya. Pas to mabela ça. Ta ba oboya. Na usani, azuma ele na ngati. Mais le moni, tu as entraînement de masse, bisotou, tous les maîtres, mais n'ayons Alexis Bongo qui a le roi numéro 1. N'ayons Alexis Bongo qui a un judo, mon qui m'a na vrai esprit. Comment la chito au mousse au bête à mouvement à Zokwe? Sauf que le but au koué a été, n'ayez mouvement ne peut bimabe. A rotongam. Faut comme toi un spécialiste à shit ay ba ko ya pas bon c'est ba move ba poninga ba gandoko ba bengi bitumba na oluka ba tout obunda o monaki na sala e presque tout donc na ebi judo mais na promettre yo so yinza mo sunga 2025 2026 dans un club quand on a so ba judo quand on nyo so ba club bébé ba pa na po ebi niveau de travail nanga. Ne babara à chaque chose à son temps. Et ça t'est que, bah, nous, c'est les clés, pour nous, on les sait. Tantôt, on a besoin de bundaka. OK. N'a moi, j'ai combien entraîné, et qui infecté dans la bundaka. OK. Il faut la bunda. Michel, on bunda. Comment est-ce que nous, en 2024? C'est la même chose que toi, nous, on coûte un peu comme moi, en 2025. N'a on a bunda. Mais là, on a une vérité. Pourquoi, bah, je me dis, qu'on lit comme sur Mboka, hein? Et les hommes se disent, c'est l'erreur. Tes zones à Zana. En bête, ma petite soit boxer à 20 ans. Ça, c'est un petit mot karaté. Mais ouais, il n'y a pas zongeli.
Azongi la zana grand combat. Maintenant, ils ont m'embêté à petit soit boxer à 24 ans. Oui. Ma commis papa. Oui. Michel Naza. Merci, Ming, très très fort. Naza. Très, Combat très olympique, on a un petit soit congolais. Ce qui est ça là qui n'a pas le pour la bundia monter. Michel. Pour ma petite bundia internationale. Bah, il y a l'olympique. Il y a un international au monde. Bon, n'a le belo mopé et ça peut bien été. Ayo. On va aller au olympique. Et ça, c'est banda juillet avec l'olympique. Babuna national. Babunda ya vacances, babunda international, babunda ba compétition du monde. Après ba pour olympique. Donc né la bunda qui international yo kana, baza ba judo olympique. Mais na beta pe. Zomo, donc na ba ne za buna zananga. Merci Maître Baino Zali to comme na suka, eza na question moko na tout pour le loto na baki to lobela mboka te. Pour na bika yo za mutamboka. Souci na mboka. Peuple alia bien, ala muka bien, ala bien, banzela, aux appels na souci mboka. Yango tere me la rapena musique. Mais, le long n'a pas quitté bête mboka te, tout le sport. Question moka ya suka kaka, malgré tout le bel judo, pour na bakola ote ko bunda, quel avenir pour na bakola pour na yo? Na si to sala sa question. Na si to sala no analyse ava kumba ya bakole. Loka na regretter. Pour ça, il y a un ordinateur. Oui. Et nous sommes à 30 minutes et qu'il y a 4 heures de temps. Mais je suis au sud de notre temps. Tali sous Malobana Lobagi. Au moins, il y a un Kouksamay. Oui. Après, il y a une expérience. À Robeta Pechuana. Pechuana. Azan ba koma makasi. Pezana makasi tonga na yebi. Oya bunda. Bakola obeti mais. Condition zali. Il faut akende na kao. So même comment tu na 10e mois na kena kaote ba ko sale be kaneba bia pole amata kita albita za maître d'éditeur ya no moni pour ndema loba ngwa yokaki abeti na kao donc pona ngai eza le kumu na biso ba congolais atomboli mboka atomboli drapeau ya mboka vraiment la félicité mais là on peut ça comme conseil pour parler de monsieur sport on peut ça conseil na ba congolais na mboka na biso o kuluna o shake na tinate ba luka ta ba club ba boxe judo karaté lutte ba pratiquer même sport tala ba kole muta côté na sur la boxe ya grand frère na oui le loyo tala lolo akomo bunati na États-Unis akomo na ba grand boxe azo mbongo ba petit be ba ko ba na fox ba ke na ki kuluna te ba ke na ki voyou te ba ke no luka ba salle à boxe judo ba salle ya mo na fait peut-être sur le olympique ndenga za on a déjà monde ebiye zomo aza mutu monde am da valeur donc batika ki banditisme batika okata ba machette batika osala ba déso des amatines ba ke no luka ba salle à boxe judo karaté ba salle sport ezabia on a ko soa ngwa. Merci mingi loba maître asuka petit papa Nyarkos na Orléans au moni maître Baina judoka international zako relateur ma maître Baina po aloba masura judo lelo to akina maître Baina Brice Mpangi na safa au moni maître Baina tobo sanité aimé esalo maître Baina yo Dani Mava etos bakala papinimi maître Baina yo bainyo so balanda kingai bana kini bola na biso chaque mardi bobo sanate na 20h na Congo Web Télévision et puis mercredi na 12h10 na Congo Web Télévision ezaki wabino mission no aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo bana kini maître Baina za mobundel munene na baki na bino l'émission te koleka bakole to ya maître Baina akolobi na mamba judo mais boye ba ke na kozonga lisu pa maître Baina parce que mboka ezotambola bien te gouvernement ya Judith tsunami ezotambola bien te crise ekoti na mboka ba rebelle bazobotola ba mboka tokozonga lisu tobeta masolo ya mboka na maître Baina pona lelo ngala bino bye bye. Michel pardon na abe mutu na robosana ezanga bandongo bazana libanda London filmer grand sa père na masanaye lutadila baza bato yo na sa moi problème moi mukie tana bengi bango basali singa na problème wana bato bona robosana bamutie OK pour ba ebi ke maître Baina za ponctuel alors ba vérité filmer lutadila vraiment en mode trop nzambe na nga pesa bino
Micho merci. Merci maître. Merci oti musika. Oye kaka po to solo la masolo yo. Mena oloba. Na nzela mission oyo bato beye ba prendre. Oui. Po eza boulot na nga domaine na nga. Oui. Na solo batena ya kokosa te na oloba po na yebi yango. Tana baba ne waza wana faut za jidoko po yebango. Na yoki biloko biloko. Tana baba dagaji me faut za jidoko yebango. L'étranglement on a surtout boro lobi ah oui que adagaji. Il fallait protéger Kingo. Nga kutana na ngona troisième bagarre na ngawa. Na sud-africain akena nga sepanda ba une minute kokanga te achange étranglement. Au début na on a opeti. Maluga nga étranglement kokaite. Nde na suka na betaki au sotoga azongsenga contre-attaque no sotoga na kwe. Soki ezali bongo te ozanga ba film ono mona te na bundaki. Donc na ça legi na so na bundaki olympique ezali bande pe suka te travailler dire yoka ka ba doyen yoka ka pe biso ba toto ba musika. Yoka ka étranglement atika Kingo te. Faut protéger Kingo. Étranglement il faut ça un peu fort obima na bande rouge. Ba kataka. Ah. Et ça, tu fais des na bande à danger. Faut bien. Faut benda. Au bout du moment au bundi, au kene beti li banda. Ba ukata, bozongi. Mais fan des na bande à danger. Et ça, on va balé. Et ça, terrain match continue. Mais c'est balé quand nous. Comment on va boire? Je suis na souki on a vexé. Très bien, maître Baïna. Merci.